Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans l'arrêt, je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino. Lelo toye lisusu kotala lupango moko ezali awa na Mbudi dans quartier CPA Moshi balobara Mbudi. Nalingi na préciser eloro moko nde balobara que Monga Fula eza commune ya munene, commune moko très vaste et puis donc eza munene makasi, mais eza na ba partie oyo na ba quartier oyo eza na ba revenu locatif ya makasi, et puis parmi ba quartier oyo eza na ba revenu locatif ya makasi na Monga Fula Mobimba toza na quartier CPA Moshi oyo esangisi Mbudi CPA Mazal. Donc yango eza parmi ba premier quartier oyo eza na revenu locatif ya makasi. Donc a to uti ya veni tota na lupango to zongela potolo bela balabala. Voilà. Bon, awa toza liboso lupango ezali place bomoni mutuka na biso etelemi, et puis awa place batol o ezali eza église eluara awa. Mais avant totala yango comme to uti ko lakisa prince tonin to lakisa bino pe ba voisin oyo herbo rosomba bo zalana bango to bo tonga ba o batonga déjà ba appartement et ko taraba mbongo pour épesa quand même image ya commune Monga Fula quartier CPA Moshi na localité ya Mbudi. Donc atwana Mbudi 6 portes hein o boyo kara Mbudi 6 portes eza so outil magasin aussi pompage après saut des moutons. Donc ozana Mbudi 6 portes, toi Mbudi terminus, toi Mbudi 6 portes. Donc o eza Mbudi 6 portes. Donc Mbudi 6 portes côté à concession ya basango yango wana to uti ko lakisa. Donc o eza avenue bomoni nde ba voisin basomba bazobongisa pona mituka na bango, et puis pona ba locataire babimara très bien batambola très bien. Donc wana tomoni avenue, tomoni environnement quartier ndenge ezali to banda sikoyo na description ya lupango poto évoluer. Donc lupango to ekotande na lobaki yango awa batol o église esika eluaka. Donc lupango yango yo ebandi awa na colonne oyo mona liboso na biso awa, colonne oyo etelemi awa to tambola. Donc à partir de colonne oyo moni eza mire kaboli biso na ba voisin. Lupango ebandi awa bomoni avenue na lakisaki déjà ba appartement ndenge ezali. Donc lupango ebandi awa tozo tambola eza tina poto oyo tomoni kuna liboso na musika. Donc wana to repoussa na vraiment tout monde yango. Donc kolongwa na colonne wana ti place nazo ke negola kisa eza 24 mètres et demi. Donc 24 mètres 50 centimètres. Donc eza 24 mètres point 50. Donc tozo évoluer to poussa na matina suka lupango eza 24 mètres 50 tina batol oyo. Voilà awa 24 mètres 50. Et puis katia lupango yango bomona pelouse. Donc lupango eza propre soin, lupango eza très très propre soin. Donc lupango eza 24 mètres et demi, 24 mètres 50. Et puis eza sous donc 24 mètres 50 sur 24. Bandako bomona wana to repoussa na pembeni
eza na deux portes à locataire et puis oyo eza église eluwaka bomoni église eluwaka na gauche eza église na batol deux portes à locataire yango oyo eza porte à liboso oyo eza ya munene eza deux chambres salon et puis oyo ya muke na droite wana eza une chambre salon donc wana ato ba lukati na simande na baki lupango eza 24 mètres et demi sur 24 et demi na ngambo mususu wana eza 22 mètres. Ouais, 22 mètres. Donc, on a eza moi légèrement trapézoïdal. Et puis, le pan au prix na yango pour na nyonso 24 mètres et demi sur 24 ils ont $90,000 à discuter. Donc, yango moni na bandel na loba na bino que mon a fou les amunene mais ils ont la partie où il y a mon fou la quartier où ils ont que sur tongi appartement na yo ils ont plus valorisé que ba quartier mususu ndeti ba mbudi yo appartement ils ont cher et puis cher donc le pan où il y a 24 mètres et demi sur 24 et demi to chango $90,000 à discuter mais na nyonso wana morcellement ezo salema donc morcellement ezo salema to redivisango soit par 2 soit par 3 selon ba makoki ya ba client soki to divisango par 2 et pesa biso 12 mètres nandambu sur 24 wana babandiango $45,000 à discuter nangamba banda couper même prix mais selon makoki oyo ozana yango soro lingi to morcelele yo to récupérer ko divisango par 3 8 mètres sur 24 et demi 8 mètres sur 24 et demi on a to bandiango donc 8 mètres sur 24 et demi to bandiango on a $30,000 à discuter $30,000 à discuter fois 3 donc wana tozo bima ndeka na lobaki avenue yango yo eza bien donc le pango eza na moi sima on a ndeto lobaki to bandula sa vidéo normal te obimi na lupango to l'action nyonso po marambe comme moi et belé trop donc beau comprendre le système toujours travailler na yango donc ndé na ben na bino 90,000 à discuter to recommencer là par 2 ou par 3 selon ma coquille il y a ba client donc celui to morcelé par 2 c'est 12 mètres et demi sur 24 et demi 12 mètres et demi sur 24 et demi na $45,000 à discuter celui to redivisé par 3 na 3 clients donc 8 mètres sur 24 et demi 30,000 à discuter 8 mètres sur 24 et demi 30,000 à discuter donc et puis c'est absolument là 3 parcelles voilà un peu donc awa toto bima bomoni avenir ndenge ezali bomoni environnement le pango esika ezali bomoni sol qualité ya sol ndenge ezali donc wana to loba soumingi te nyonso o esengaki bomona bomoni courant ezali permanent ma ezali donc maramutu eza bien pona ba o ba roza intéressé numéro eza affiché na se ba écran na bino wana okomeli biso boya bureau to sololi et puis to kei pona kosala ba visite donc ba document tout eza sans problème propriétaire yemoko aoteka lupango na donc yemoko aza vivant nde aoteka lupango na ye donc so sepeli na yango eke toyokani na prix topesi yo document au vérifier et puis o etikali tokoyeba ndenge ya kosala yango en privé donc bonne chance à tout le monde merci beaucoup à tout comme dana arrêt tozokende bye bye.